MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce à Dieu. La MIFA et réseaux sociaux Pelimoto, Facebook, TikTok, partout YouTube. Dossier frère Mike Kalambai contre les fours du ciel. Et Nzemboto pe Matéa, il y a inspiration, elle est plus forte que les écritures. Ezali diabolique, démoniaque. Bande oba bolingo, tout ça là il ba analyse, tout le belai c'est ba réaction à batou. Mais là on a sepel nangote, oh étant chrétienne, na ko encourager te ezali niveau ya ba insulte, na ya ba acharnement contre la personne de Mike Kalambai par les branamistes. Bande quoi message branamiste au finga Kalambai tina niveau ya rosalela Photoshop latie couronne le roi de la vaseline divorcé et le mambo bele ndumba. D'abord, la Bible reconnaît que tous allons la divergence, ok? Et apôtre Paul Aouloba, nous connaissons en partie. Même lui-même Paul a ébaragné sauté. Donc, il faut dire aussi qu'on a en partie. De même, Mike Kalambai connaît en partie. Ce qui, dans le domaine songolo, n'a pas forte. Il y a faible tout posant à la kino ebité et ça lingai parfaité tout peut comme si nzambete et que yo comme faible tout yo comme na senangano puis surtout abatu yo oza na connaissance na domaine oyo songolo parala ozo maîtriser na tamso no maîtriser en malamute donc ngana moni na yango normal ce frère Mike Kalambai à rataki topé à lobaki oya lobaki par rapport à compréhension nae est normal personnellement ngana salaki analyse nangai selon les écritures et non selon ma commis à Branham parce que na moni batu mususu ba s'appuyer na ngambo ya pasteur ebelo ba s'appuyer na ngambo ya frère Mike Kalambai pour na roloba ke inspiration oyo li fournissait la yembaki azolobela ba inspiration ya Branham lo moi bon il faut on a jamais mentionné Branham na marombo oyo lobaki et na nzembo wana c'est vrai tobi ba branamiste ba vantaka Branham machin ba brochure ba nini mais la plupart ya ba sali analyse par rapport à malobo et l'obama qui yake inspiration est forte que ba écriture. OK? Tolu tozongela ngote. Nalino ozongela ngote mais na mentionner yango kaka pour na koloba ke nga nazo se positionner toujours bisiko na zalaki parce que nabo ba koloba ke non et au changer langage té na changer langage té et Bible zoloba je crois que na pesaki passage na sina expliquer na sina lobaki pour moto comment il faut l'inspirer. OK? Même la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes sont parlés de la part de Dieu. Pour parler, tu dois être inspiré. OK? Voilà, si simple que ça. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. Je ne sais pas place ni nous autres mais on se positionner mais on a vraiment et là il y a même ma explication na ba détail belé te on demande et tali karayi. Et là on a sepel na ote kande na utiko bakisa koloba pardon que bande ko ba branamiste pourquoi il faut
na place bozongi sa ndeko na nzela selon la Bible. Si vous croyez que Kalamba a tort, mais botanga Bible bo expliquer bisika nini alobi mabeto pas en erreur bo suki wana. Pourquoi bo fingaye? Pourquoi bo s'acharner nae? Et si bino bonne raison, bo prouver, bo na ba argument. Si simple que ça. Mais et comme il na niveau, bo comme go sale ba Photoshop, bo comme go fingaye, ko ya koloba qui ne sait pas que frère Michael Kalamba est divorcé. Tout le monde le sait. Est-ce que ça et le roi Sikatope mutali bo soit divorcé ça et bo ko beta masolo divorce. Bo beta masolo vaseline. Bo beta masolo ki ndumba. On dit bino bo ba parfait. Ndelo penza na yeli awa yango wana. Parce que banda kala na linga penza na sala émission sur bino les branamistes. Bo cha désordre makasi. Bo ba to pelengendu na ndenga ko sakana te. Bino bo mikbokanisa bo zara ba santo. Soit disant bino bo banga nzambe nzoka nde batu mabe nde bino. Bat basala ramarambo makasi ya mabe masumo penza ya kilona ya sese bino. Ba branamiste tabo beta masolo ba divorce. Bozo beta masolo ya bikobo, mais bino bo ba champion. Bota désordre ba pasteur ba branamiste ba osa na réseaux sociaux. O musu ba vidéo etamboli azo beta masolo ya polygamie awa. Do ba vrai ndumba ba herbivore eza bino. Kasa za na boloko kasa za branamiste. Ba enseignement ki no ko balara basi ya vierge. Aloba ngwazo ngona na ba enseignement na bino ya ba branamiste. Eza biloko branam tata oyo ba poster mikolo na face na TikTok na monaki ya pasteur soki na province ni na aloba ki no faut ko bala basi belé so yo moi c'est à salifier ou soit so za bezo bala moi mususu pona ba réseau songolo par là. Et puis ba frère ba oganga amen na église makasi de fo mona you know eza leur vie. Et puis nous s'acharner Kalamba e bobenge ndumba bon oya bino ki ndumba ya mabeku tu makasi koleka bino bosala ba dégâts. Année passée bakanga pasteur Abraham na mona bato 13 ans na kata mutuka tout le monde a vu ça ici. Bato nyoso ba mona yango awa. Bandeko bongi no s'informer église a message ya ma campagne. Bobi mamboleka o ba serba no piquer ba crise. Allez vous informer. Pasteur Abimana sera bato kanga en otage pendant 10 ans. A foutre la yenda kupana ki aza marié. Mto habité sera azio mobali. O a mona ki abala e aki osolo ba passer a linkotika été. Sera ke funde pas maman pasteur. Maman pasteur a lobi fo solo na bakambi. Branham aloba so sali masumu fo loba o tubila di o de la chair. Ba ke funde pas bakambi bavanti pasteur ba lobi Branham aloba il faut le kali di o de la chair. Pasteur alongo lisa mwana moi sa bato bazemi. Imaginez pendant 10 ans. Pasteur abandi tubela likolo la chair. Pasteur bazo piquer ba crise. Boki no s'informer so ezama mbalokuta. Ba fungula ba porte ba miso ba bimiso ba tanda ba ona siba ko sopela ba mai. Bino ba branamiste. Nous opposons à acte des apôtres diaboliques ya kosaranate. Même pas un pasteur à branamiste. Il y a un message. Bakanga ki comment ni sunane pasteur nani papi nani. Nakatanga. O bakanga na minwe na cimetière. Bino mosala mambo mabe makasi ko toleka o. Bino boba ndumba ya kosaranate. Nana tante na sala na hôpital mo munene na Kinshasa na bombi kombo hôpital. Patient mo wa kufela bango azana na cancer à Nice pona nini. Mobile na nunguruta eka na sima. Pasteur Abraham asayi mokambi, pasteur au diacre, l'église Abraham. Moi si wana kufa parce que cancer comment qui egi. Mobile yanguruta aka na sima le bosote. Mais bino bo bato ba acte des apôtres diaboliques sataniques ya makasi koleka. Laissez Kalamba tranquille. Soka beti libanda. To o alobi eza na nzela te to ayebite. Nana ngo ebinyo so na mokilo. Oui, n'a appuyé les focaux par rapport à inspiration, mais il faut qu'on appelle muto ba hérésie. Il y a grave, dit au féminin. Ayemba ba hérésie belé. Na ça la mission, on a redémontré à la lumière de la parole. Bino ba idolâtre minene.
to benga mi to adorer ka Yesu te bino bo mo baptiser na bat na kombo Abraham. Quelle abomination! Bon, misaneti bino ne bato solo bino ne bato malamu et pourtant bino ne kutu bato mabe makasi ba ignorant ba idolâtre ya minene botika kalamba ekimia n'importe. C'est la famille, certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. La famille n'a passé un message moko est important, avis de recherche. Tozo luka Ornella, famille Ornella va contacter ngai. Moi nana bango abungaki depuis hier. Abimaki akende classe université azotanga na IEC na Gouin, IEC Gombe. Voilà, elle n'a que 22 ans. Aza a 22 ans, elle est moso bozo mona kitoko wa jeune fille et elle s'appelle Ornella Ngoya. Bitanta, elle a 22 ans et abande ko tanga abando sa informatique, voilà. Na IEC Gombe et abimaki hier pour kende faculté kende université na abimaki depuis 5 heures. Article bozo nganda côté. Téléphone est injoignable. Et aza injoignable pardon à téléphone, donc téléphone est zolékaté so ba bengi zolékaté mwana azo mona naté avec tout ce qui se passe na Congo actuellement na Kinshasa et précisément ngana otoyebi mikolo nyonso na mona ba image na ba réseaux sociaux bat bazo kidnapper na ba image ya maman na auto mona femme Maria qui n'a marché nanda ba yebi ke mama ke wenze. Certainement, ba taxi, ba tobazozwa. Vraiment, nzamba yo kama ouais. Niveau beaucoup mambozo kendela, franchement, ça craint. Donc, jeune fille oyo, famille naye, et mite meza likolo, na minitio yo, bazo lalate, baza na pasi, baluka mwana bango. Mutu nyonso oyo, o ko kutanana, mwana mwasi oyo. Quelque part, topé au cause na bendis, topo monaki, topo aux information bandeko, bo contacter et mbila police ou soit bubenga bandeko nae. Mais j'ai pas compris son frère. Atindela yengai na numéro on dirait mais bizarrement là. Azomona un numéro limoué. Numéro exact. Certainement, c'était hier, je crois. Je sais, ça en mode éphémère. Hein? Ah, il y avait les numéros. Ah, voilà, Ezali. Et voilà, numéro à contact, c'est 082 10 12 et 870. 082 10 12 870. Voilà, numéro yangoyo. Et nous recherchons désespérément de oiza nini babinga ngoni ba capture ba check na ba réseaux sociaux na Facebook certainement. Nous recherchons désespérément notre sœur Ornella Ngoya disparue depuis hier. Dernière localisation connue, commune d'Ensele, dernière activité, partie pour l'université IEC à 5 heures, numéro injoignable, voilà. Donc c'est ça, et numéro nésolégaté, et vous contactez, numéro on appelle Sibino, au cas où vous en avez fuite information. Ah, montez ma patient, nzambe batela mono bisika zaba bomaeta kufate, azonga na mbo alibota na na kombo na Yesu. Donc on a passé message, on a passé information parce que famille contacté kinga yeba ne obo panza vidéo, obo partager vidéo oyo ba kidnapper, ba criminel. Vous allez appeler à Android. Certainement, beaucoup de TikTok. J'ai pris beaucoup de temps la vidéo. S'il vous plaît, libérez Ornella. Botika ya zongananda kwa mwana muke. Elle ne vous azo devoir bien le côté. Elle ne vous doit rien. Botika mwana. Boyoka mawa. Na bolingo nzambe botika ya zongandako. Vraiment, courage na famille. Et continuons de prier, Dieu fera grâce. Ouais, on est là au monana. On est là aux zonga. Et on a profité na lo bandeko. Je crois tout le monde est alerté. Congo mobimba boyebi, bozo au courant ya ba marambo o.
il y a kidnapping, il y a baroboma batu. Donc, vous allez vigilant. Ozobima, show ezate faut bima. Il faut que nous reluka, il faut que nous reteka, il faut que nous somba, il faut obolamba, il faut que nous classes, il faut que nous sala. Avant de sortir à la maison, sambela. Ok? Bible zolo baso ya bateli to azo batela na pamba. Singa nzamba batela yo. Bato mabeba mona yo te. Ndingo zo bima, na ndingo kozonga azala avant pe arrière garde na yo. Ba ange na ba protéger yo. Makila ne rendre yo invisible na miso bato mabe. Ah, il y a des gens qui ne savent pas prier, qu'au semble les art, ok? L'art ça s'apprend. Voilà, c'est une protection divine. Mabe comme la haute. Ok? Voilà. Et rassure-toi qu'aux amours en Nzambe. Parce que si on peut suivre na yesote, si on tambola na ndenge na yo, ou banga Nzambe te, en tout cas, vous allez exposer la porte d'entrée aux ala. Ba ma douce aux ala. Et ba au na yo. De risque za ba salo mabe. De bon la motema, pe sa vie na yesu, banda lelo, comment au tambola, et na robanga Nzambe. Pour battre là parce que Bible zoloba la justice délivre du mal. Muto zoba Nzambe aza juste selon Bible, OK? Parce que makila ne se justifier. Vraiment pas si pe ma ouais, pas si na motema mambozo le gana mboko yo. Et to komina robanga, mboka na biso mosko to kimela wapi. To kimela wapi. To lemba rolobate. Malgré une sensibilité à bakonzi. Niveau ya motema mabe. Il y a une sensibilité à bakonzi mboka komba na ngoto mituna belé tozo biyanote. Donc c'est comme si en collaboration nali felo na bakonzi mboka oyo plan ezali bo exterminer peuple congolais. Poto lo basune tinini. Potozo ba musala na binote to pe rôle na binote tamba kondi. Boza censé protéger population peuplée. Vous ne faites rien du tout. Baro boma batu, bako enlever batu, bako kidnapper batu, bako sabatu mabe, bako kote la batu na bandaku, bako violer batu, mais finalement o mboka ndenge nini. Mbule beta esa la ba dégâts mabe, batu bako fa mabe, bakondi, bobuka bandako wa batu, batu ba se retrouver. Bisika okendeza te na bana tout le monde na ba image batu bazolela banda kuna ba tongi mabe mais basomba banda ko wana topé ba mabele wana na l'état mutapie ba mikanda. Au fait nous sommes perdus tozo yebate na mboko to saneti nini et pe ça passe pe mawa Nzambe. Que Dieu nous aide, franchement. Nous avons un boloba. Nasuki ka ya partager vidéo. La famille, si vous avez besoin de publicité, contactez ngai. Vous avez besoin de promotion, contactez ngai. Et tout ça là on a TikTok awa. To panza sango. Il y a cop na yo ya business ya oyo salaka. Neti labellebiche.com. So ko betika labellebiche.com. La belle biche. Un mot, hein? LABELLEBICHE, labellebiche.com. Et même on a site on a biso okuta biloko ya ndenge na ndenge bazoteka et on sepela nango surtout pana basi biloko toilette ça tellement ebele mo pese o zonga bonzengologie. Voilà, papa sepela Saint-Valentin karaté. Voilà, qui sont baba produits dans la belle biche, ba déodorant ntunga et ba mafuta okoli sasuki, mama yo basuki katana liboso kota na belle biche, mon a produit asuki, oui la suki ezali et mama et nzoto sima moi compliqué ozo lingo kende. Tirki te oke ça bebel to ya okufa mama kota bakola. Il y a babouchou, il y a bien ezali et puis se former hein. Voilà, et on peut ça former et au salo bien si on tourne comme jaune il y a somba et produit à la mine ezali. Voilà, au comme la coach la grande
voilà somba o mabiata na makolo tant okende salon basala pédicure eza te yaya on a sina saleli yango wow eza bien elo on la posone pour nyoka donc awa nyonso ezali mususu yango yo. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et boya ebele bana Londres boye bisali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone ezawana bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le ngosomba ticket na yo yaya komela ngai et topé bengangai pour na bana numéro na ezala na réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe longo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça va moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omiko kundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala so nzambe omozongisa bango c'est que carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà toyebi biso nyonso comment est-ce que nzambe utilisera Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son honneur. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfum, odoriférants, nous rendons gloire. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai.